Nzoka tangu tozako kanisa Saratola azaye moko. Nzoka zalaki na batu sima na ye babombama. Tozomona Angelica Madelena ye mutu azako sala na site ya Saratola. Orke toyebaki jamais ba chose ya Karine Mokonzi. Bango pe bazali sima ya Saratola. Donc makambo yo tozomona tokomona chose Zozorinia Magali Kongolo akobalukila Karine Mokonzi santina. Nzoka bazalaki nde na sima ya Saratola. Mokili mobimbezo ganga. Saratola zakaka ye moko. Aza mama gentil ayeko sauver Niki Menga. Nzoka na sima ezali na batu, vraiment batu ebele bandeko. Ayaya, awa makambo ezali somo. Mbote ba papa, ba mama bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Donc na moment oyo tozako kanisa ke Saratola zaye moko pe ba fanatique oyo ya thème NK officiel ba sepelaki ndenge NK bandi koloba pona Niki Menga balobi bokomi kaka bino mibale. Bino mibale bozo sala makasi, en tout cas félicitations. Mais lelo nandimi ke oui makambu oyo ya Niki Menga etikali susu makambu simple te. Batu oyo bazalaki ya Karine Mokonzi bazali na sima ya Saratola kuna. To bakendaki sima ya Saratola. Po sikoyo Saratola les sel batu aza na bango ezali linzanza oya kopepa toilette. Mena tangu wana batu oyo bakendaki na sima ya Saratola ezali ba déserteur ya la Chine na ba déserteur oyo babengami na monoko ya Karine ye moko ba chose. Chose elakisi eloko. Eloko yo. Eloko emema bato poto te me eloko yo epepaka. Epepaka na prison ya Makala. Ba trésor na bandika oyo mwana nsemi atika kuna asema koseme. Alors, likambo ezali awa nde eza kokamwisa. Likambo ya Niki Menga na kanisa na ye moko Niki Menga bisika za dimension emanti ezokamwisa ye. Nandimaki te Angelica Madelena akovanda wana akosala ba video pona Saratola bazo senga kanyoti. Eloko moko susu ekamwisinga video ya liboso video mosusu asalaki kosila esili boye alongoli yango. Pourquoi azo longola ba video azo sala? Alingi batu bakoya sima batala te to azo comprendre ke azo commettre infraction ou bien boni. Pona ba video mosusu alobaki babengaki na batu ya présidence bakoti makambo wana. Sima nango na video mosusu ayeko comprendre ke même azo longola ba video batu bazo sala enregistrement audio ne bandeli kaka ya direct. Alors Angelica Madelena a komi koluka moyen à soigner qui est bato à présidence mokonzi mboka azo sala justice ezo sala.
akomi kondima ke Saratola akometaki ba infraction yango akangami. Me liboso alobaki akometre eloko moko te soki bakangi Saratola. Ezali kaka po alobaki ye soki bakangi ye akofuta $1000. Video wana alongolaki yango, me ba audio ezali oyo bato ebele baregistraki. Pamba te bato bayebaki kosala live n'importe quel mutu soka sali erreur akoko longola. Pe na live soko sali erreur etikali erreur soki si baenregistrango. Yango wana Angelica Madelena aye sikoyo azo continuer parce que esengeli asala bongo. Azalaki toujours ya kobombama. Ye kaka te me baza ebele. Donc, lokola NK officiel, mwana mwasi batu a comprendre que makambo ke très loin, a bloqué chaîne na ye, a lemousi yango, po akipe famille na ye, na mobali na ye ya pilote. Alors, sikoyo, likambo mususu ezawana te, mutakoko loba fo ezala. Na ba oyo, ba lobaka, ba oyo, ba lekaka na net, na kanisa ezali, Zozorinia Magali Kongolo la chose. Alors, soki Zozorinia Magali Kongolo la chose, azoloba te parce que ayebike, ye mbongo ezate, ye influence ezate. Alors, esengeli kaka Madame Angelica Madelena aloba, pambate atambolaka deja na bavoka, aza na ba relation pe aza na mosolo. Mosolo nde ekataka makambu, to matalikolo to kita na se, mosolo kaka eza mosolo na ba tiers monde. Yango wana Angelica Madelena aye. Soki akobanga kaka boloko teme, aza kobanga po abimisa mosolo ebele. Po soki ye ekweili ye, ezali teke neti ekweili janvier. Po makambo oyo ye ayeko remplacer Saratola. Soki janvier mokonzi mutu ayaki o remplacer, en tout cas, na kanisa ba bureau de bakolala pongi, ba bureau 14 mutu bakoluka mbongo akwanga na makayabu batia pilipili. Mais lokola ye Angelica Madelena aye ko remplacer na Saratola officiel asala aza conscient ba bureau de ba telemi kaka te bazotala ye, mais ba bureau de baza koleka ti pembeni yazali, baza kopesa mbote Madame Angelica Madelena ozali likolo, oyebi musala kitoko, simba net lobela bango. Tango akoloba nde bisika bakoya kozwa ye po bazwa bambongo ya kwanga na makayabu teme, batike ya Dubai bakende kobeta tour na Dubai, bazwa mwa mopepe bamata na immeuble oya mulayi. Yango wana Angelica Madelena ndenge bazawana ba déserteur ya Karine Mokonzi. Bango wana bazo continuer na sima ya Saratola. Soit disant na ba musicien musoso, mais ba musicien ngo te sikoyo nanu toyebi te. Na sukisi awa botika la malamu et ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, il y a boss des boss, il y a danger. Donc, on va s'entendre la zaki.
ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où Zolanda Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Komba Congolais TV vraiment ngamu na zana chaîne na kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nya ya danger donc ba samta longola zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.